ceux qui ont rejeté le mal, tu acceptes le bien. Dieu voit que muto asa pena mutamala mwasa inu. Sato luka pena nzamba solo. Okoyoka nde molimo atata kimbangu. Ye nde molimo musantu. Ye wana nde mutubadu koyoka ye. Mais abombami liyo. Biso tango a révélé, to moni ye, to comprendre ye nde troisième personne. Biso to yebi ke azali grand prêtre. Molimo musantu. Tata kimbangu. Molimo musantu. Tata kimbangu. Kianga ni pe lisusu. Donc, ezaka moko ponga ndenge na monanga na koma ezaka bongo yango na lo bango tout bonnement. Na moni ye na kimia ko le kangesi ka uti na kutani na papa kianga. Donc, voyez-moi, il y a un mystère là pour dire que moto moindo bozali na Emmanuel na Congo démocratique. Mais bozo mona ngaka des charabia de tout ça là. On a essayé de compliquer Bonzambe, voilà. Yangoti, beaucoup kende kuna weka. Tata kimbangu kiangani soko fandi na yeboye, usoko luba makamno na kata mutema, ya so bibisango. Azoko lobso utuko luba boye, ulobi boye. Nani we oko sondele kerele reya mutu. Si ce n'est que Nzambe mutazala na makambo ndengwana, ezai pa tata kimbangu kiangani. Bandeko, moi je m'arrête là. Nzambe apambola bino. Laissez-moi vous dire, peuple congolais, sosola Nzambe na yo kimbangu. Lelo koboya na yo lobi nzela wana passage obligé ko mona ye. Yende basosola keka peut-être pour bamsuso kufa nanu po ye bakiye papa kimbangu. Mais laissez-moi vous dire, notre souci est que boye banzambe na bino. Notre souci est que bino boso sola tata kimbangu. Souci na biso zalete ba pasteur, ata obengami pasteur, bishop, archbishop, évangélique, peu importe, for God sake, you are calling yourself. Please, your God is in kamba kuna. Konzambe no avzana kamba. Ça c'est la vérité. Ata bo invoquer, bo sali ba jeûne, prière, bo sali tout. Peu importe, vous êtes bloqué parce que bo tanga Bible na français, hein. Pena ba kombo yo ba imposa bine fana ndinyo wana. Ba on ba sali bino ba problème. Mais demain ils sont coincés de dire la vérité. Lobby. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Na kombo ya tata wana pe tata molimo mo santo. Nzambe na biso tata molimo mo santo popasa mo kimbangu kiangani. Tozongisi matondi ya mingi na ntina ete tozalaki awa na mardi passé ya le 20 août 2024 mawa na yo pe bobota na yo emonani lisusu po ete tokoka susu komona na boye na poka ya mokolo mwa lelo ya le 27 août 2024 na ntina wana nzambe na biso zwa lokumu tozongisi matondi likolo na matondi. Nini toloba nzambe na biso libota na yo bayindo libota ya talo ondimaki oya kovanda na biso otambusa biso olakisa biso pe omema biso na lobiko ya libela na libela. Nzambe ya mawa mokeli ya likolo pese mojalisi na biso nkolo ya milimo na biso nzambe ya banzambe nzambe oyo bakoko basambelaki nzambe oyo batata na biso basambeli pe nzambe oyo biso tozali kosambela lelo pe oyo bana na biso bakosambela mikolo mizali koya. Papa ya solo uta bakoko na biso na elanga ya Eden babebisaki kobanda na tango yo wana pasi ekota na mokili biso libota na yo bayindo pasi yango nde koma bilei na biso mokolo na mokolo. Tata molimo mo santo na ntina wana nde tozali na mwa melodi moke tokolanda na ndenge yo opesaka biso bamelodi yango epai ya bana na yo to bajene oyo ya jijiki. À vous.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mo santo ya wenzame na biso tata molimo mo santo papa simo kimbango kyangani ba melodi oyo ezali maloba na yo ezali kopesa na biso bana na yo na kati na lengomba na message olandi malamu kolena na biso ezali na kati na nzembo oyo idée maîtresse ezali ete kimia tozali kolelela po ete okanisela biso na esika wana ya solo Yerusalemu ya kala na kotongoma na yango solo kobende ezalaki to bitumba mais etongamaki quand même lelo mpe na mokolo mwa lelo biso tozwi chance ya kozwa Yerusalemu ya sika tozali kaka kokoba mpe na likambo yango ya botongi ya Yerusalemu ya sika pamba te yango elika na biso esengeli kaka kobunda mpo na likambo wana ekoka kotongama po ete okoka kokokisela biso bilaka tokoki kolemba te biso bajeune mpo na kotonga Yerusalemu pamba te ezali liloba ye moko nkolo Yesu ete ngai nakei kasi epai bino botikali bomata bokita Yerusalemu nde totonga yango nde pasi na bino ekosila ya solo pasi ezali nini nalobaki na introduction na ebandeli condition mpe yango neka papa mambanja apesi biso ete botonga Yerusalemu po ete pasi na bino ekoka kosila tata molimo mo santo manso ezali epai na yo loyembo moko koreki bakoyembaka mpe nazwaki likambo moko susu kuna na loyembo wana oyokalaki na mbuta moto wana te soki mibukama mikoki okozwa mokili na yo po te okoka kotambusa mongo ebalana mpe na message oyo ya bana na yo bauti koyemba sika boye nzambe na biso manso ezali na yo tozali kaka kosenga na mawa na yo koka kopesa biso kimia bolingo et surtout boyokani ezala po ete totonga mpenza Yerusalemu na kimia nyonso banzoto na biso bana na bino mpe ezala malamu pamba te nzoto ya maladi ekosalaka te oyo ezalaka nde na kimia to eza na sante ya malamu yango wana ekosalaka misala nde na yango tata molimo mo santo bandeko ya shesheki mpe boza susu na nzembo mosusu oyo basengaki bino epai ya nkolo bopesa susu elema wana eza mpe important tosukisi boye na kombo tata mwana tata molimo mo santo amen. Solo
Zaya pilana wedi watambula, Afilika. Zaya pilana wedi watambula, Afilika. Luizeno twatunge mbanza, Luizeno twatunga Yerusalemi. Afrika zaya kimba makia mazulu mungeke nina, Afrika zaya kimba makia mazulu mungeke nina, muti ya Kongo Kinshasa kamba Yerusalemi, zaule tambi wiza, Afilika zaya wedidi watambula, Afilika zala wedidi watambula, Afilika zaya pilana wedi watambula, Afilika luizeno twatunge mbanza, luizeno twatunga Yerusalemi. Merci beaucoup. Vraiment, to sepeli mingi. Banzembo ezali richesse na biso ya munene. Message ya makasi na kati na nzembo wana. Wana ndezali kimvwama na biso solo. Tozongisi matondi, likolo na matondi. Na bolingo munene tata molimo mosantu oyo yelaki biso bana ya Afrika. Tosilisi bongo. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Papa de la ville nzafumbo la loi kisidi. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Oye, oye, oye! Espoir de l'Église. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Oye, oye, oye!
Yerusalemi diampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda velela. Wazola, walembizola, kaka ikaka. Yandikaka, yandikaka, yandikake. Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Ko kila ya lumbu kia unu kia nzole musabala. Ilumbu bitukusi longu kanga kwa tata mwanda velela. Mubaka nduenga, tona yenza ilu. Kadi lumbu ki moske kutuvingilanga. Beto tubankwa nsambu ekuma kadi. Tata mwanda velela. Kaisa yandi kakako. Kadi nlangu wa yenda wa umosi. Idina wena wa matekama. Tata mwanda velela. Wa yisa yen luengi simiandi. Tuena kintuadi. Ye tata mfumu wa mbanza, tata nluengisi, tata nsongya nzila, yandi bibliothèque ya 5 mois. Bawonso na makanga mamu 5 mois, yandi mbange kimona meso, yandi mpewa siswa sinzidi mu Yerusalemi, tuka muna 1921 kasiswa. Na telu mbukia wunu tata mfumu mbanza wena yeto kintwadi tulombele kwa sedieto watutela mana beto bana bakuta kuvana kiambote faki Pika tukubike no moko tavana sedieto tata mfumu mbanza kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedieto lendele kukuvwana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena kintuadi ye tata nzambi. Tata nzambi wa isifuanda ye beto kutsiantangu beto basumuki diambu dia ngitu kulu dina dele mbiteka kala kansi tsilulu fumoto Yesu Kristo ya ndivo kwenda yikwenda kenda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika inalemba na nsatambula kadika kanseiko fikambi kambi kwa nififikunda nga yandi kintwadi beto tubankwa nsambo ekumakadi diambu tizilungana na mubeto tata Simoni Kimbangu wa mwanda velela nzambi nsemya zulu yentoto mbuye bebyonso nabena muyao wena yeto kintwadi tuka le 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu kakulumuka na telu mbukia wunu wena yeto kintwadi iyandi utukutikisi iyandi zolele kutulonga ye kututwadi sa
kayo yeleko ye kakano kenempe nituko bonso buka kadila ibukena ibukana tata manakala kadiyandi inzambi tulombele kwa tata mwanda velela watutela bana beto bana tokuvana kyambote faki Pika tokubikeno moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda sedeto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutokulombela bakafulu watusikile Kimbangizi moyi, Kimbangizi moyi, Kimbangizi moyi. Kamba oye, Kamba oye, Kamba oye.
Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Ewunui! Embazie! Bilumbu ya kulue! Yangalala! Esengo bien, esengo te! Kiese voga kiese kui. Tsai voga tsai kui. Tulenda koto seva. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo ezali mardi. Oyo mokolo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Batata bazaki na biso. Papa Kurutu, papa Mfumolongo batiki biso. Mfumambanza tikala biso na Nkamba. Oyo programme bakangaki. Biso bato tikali to tikala kotonga Yeluselemi. Soki Yeluselemi tongami te, pasi na biso ekosila te. Bongo bien bongo te. Banda mokili salama. Dazala mutuna. Tata Nzambe atikala koloba mbala bonie. Ya liboso epa wapi. Na Israel ba Yuda. Bongo ya mibale. Awa na Nkamba. Elakske tozali bana mapamboli. Pankamba ezalaka boni. Bon ba Yelusalem ezalaka boni. Te mibale. Te ezamisatu. Moko kaka? Likambo yoe. Likambo te. Iko yeba naka ipato zo kende. Bongo bien bongo te. Bisonde to sa makasi. Oye lobama na 21. Kati Nkamba vana ki 2 mois. Ake na Mbanza Sanda. Sanza boni asalaki. 3. Nato sangisi Nkamba na Mbanza Sanda sali boni. 5 mois. Oyo tenoro bieni. Aso yoka na musika. Ok, eyokani. Bon ba papa. Asalaki sanza boni. Aïe. 5 mois ya ba papa awa na Nkamba. E kangisaki pardon makambo ebele. Oyo elakisike oyo ezali 4e génération. Nzambe aningisi mokili na ye. Yango tozomona makambo ebele ezokomonana. Tango oyo tozali eza ya pasi. Esika yo ozali osali likambo na yo. Bakliya bakozanga. Ozwaka bato bakolanda yo. Foto zala mayele. Bongo bien bongo te. Mutu nyonso asali likambo na ye bato bakozanga te. Lakisa bango nzela ya malamu. 5 mois ya ba papa elekelaki yao. Alakisa biso makambo mingi. Suka papa Mbanza
na 2001 avant kende alobi totonga bandako pour les Américains. À Kabolaki bien, RDC, 50 maisons. Brazzaville, 50 maisons. Angola, 50 maisons, pardon. Est-ce que toujours continuer à obéir tika yankendolo? Tika. Et ce qui baye, barola la wap. Ngana yebiki bayaki, hein. Totika laki. Cabinet, le collège qui dirigé. Na Papa Zako. 2006. Tout l'axim bisala ya Papa Kimbang. Na makambo ya koya tata Kimbango na mutalobelaka yango mama kimpa vite ba professeur bayaka be bayaka te bongo balalaka wapi si tengo bakobaki na nkamba balalaki wapi na Nkendolo malgré bamwa bandako ezaki mingi te me bakokaki 2009 Tobundi pada obimisa mama muilu na ngombe kinchuka komema na nkamba bongo be bongo te 50 ans ya Kimpoanza roi ya kabie ya yakate discours ya président toyoka kabie toyoka te la temps ba réhabilitaki tata Kimbang fumalong alobi président obimsie na boloko te kasi likambo te après 20 ans 2011 révision à procès to salaki be to salaki te a professeur bayaki be bayaki te et l'axi que on va tirer l'axi toujours kokisa yango papa elebe nazana mutuna yakana pesa yi micro besclave na bisuta bakutaki na États-Unis tatinin bakutaka na États-Unis bakutaki na mois ya août 1609 donc 1609 bakotaki na état ya Virginie na Hampton oyo ezalaki kobenga liboso point confort nde esika wana bakendaki kokita bautaki bazalaki na bateau White Line kombo ya bateau oyo bakomaki na point confort Hampton mokolo mwa lelo mais ezalaki ka na mois août na à peu près le 16 août 1609 bautaki na Angola donc kaka na Congo oyo mpasi ezalaki makasi mokolo yango papa tango capturé bango na White Line, ce sont des Anglais memi bango salaki troc donc bapesaki kaka loso filet na bandobo contre batu salaki vraiment passe. C'était en 1609 au mois d'août na état ya Virginie na Hampton et bateau et memaki bango kombo White Line wana ba précision historique papa bongo bana Israël Zambé alaka bango sort combien de temps dans Égypte pardon bazalaki na 400 ans mais plus de 30 ans où ezalaki préparatif ya Moïse tango Moïse ake kuna na Madian nde asalaki 30 ans wana nde bazalaki ko préparer donc esalaki au total 430 ans
430 ans. Bon, 105 il y a papa qui sont locaux. Dans 105 ans, il y a papa qui sont locaux. Les Américains, il y a qui a papa. Les Américains, il y a qui. Il y a une délégation américaine. Dans 105 ans, il y a papa qui sont locaux. La Moulani. Et c'est là qu'il y a en 2019. Quand tu as combien? 105 ans, papa. 105 ans, né? Oui, 105 ans, il y a papa qui sont locaux. Oui. 400 ans? Non, 105 ans, papa. D'accord. La Moulani, il y a punition tout ça là. Le Boloko. Surtout ça, 4400 ans, mais ce qui est Kamati, il y a Oyo, il y a Bunzut, il y a les États-Unis d'Amérique, donc de 1609, dans l'an 2009, de cela qui 400 ans. 105 ans, papa de Lungana. De tout ça, qui inauguration, il y a abusé, papa. Bon, il y a papa Fumalo. En 2023, et Kokisaki 105 ans, il y a mon oloba qui tobani à 0. Tobani à 0? Tobani à 0, papa. Récréation et Sili? Récréation. Et si le papa yom de l'obakia. Ah bon? Gaïte yom de l'obakia. Yom de l'obakia? Yom de l'obakia. Ah bon? Kasiba lobito tonganini? Banda kuni tokotonga nanke kendolo korale luselemi pesa bisuna nzembo tutala likamoyo Yerusalemi mbanza ya kubika se tozali be tozali te tozotanga ba minute to ladi makam papa lebe alobi tonki zape na Bible nkamba ekomi kuna nkamba ezaka kuna me makambo oyo ya biso be ya biso te tokosala be tokosala te Yerusalemi kotonga me kotongama te pasi bauti wapi akomi ebele oyo Yerusalemi te namoni eza jeteki dirigeant te bazoya kaka Imbanza ya kubika se
Ale Papa Saidi, l'exidini. Pour les gens qui Congo. Na kombo ya tata mwana tata Mwalimu Santu Papa Simoki Mbangu Kiangani envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo na fukami na makolo na yope na pesi o merci na ndenge opesi nga maloba Yerusalemi yimbanza Yerusalemi ezali mboka ya bule mboka eleki kitoko koleka mbanza ya sunda mundoko Yerusalemi mboka ya bule mboka ebongisa mikala ratie tata mboka eleki petwa koleka kunsisiko munantangwa munansungia mbaninu kotika ngaite na tangu ya suka kunsisiko nzabu inafukiswa kotika ngaite tangu mokili ekokufa kotika ngaite na koma na mboka ya bule refrain elobi ndenge wana na banzi deuxième couplet boyembe yango Yerusalem Yakambango bazomona loba texte ngana pesa kana explication loba texte kana zoyimba ngona Lingala. Merci papa d'entendre lembo kini tumpasi kitakutovanga utufuila nkenda papa Yerusalemi ezali mboka ebongisama na Nzambe mboka oyo eleki na kitoko o mboka ya bapetwami Yerusalemi ezali mboka ebongisama na Nzambe mboka oyo eleki na kitoko o mboka ya bapetwami kotika ngai te na tango ya suka kotika ngai te tango mokili kosambisama kotika ngai te kolo pwete na komo mboka ya bapetui kotika ngai te na tango ya suka kotika ngai te tango mokili ekosambisama kotika ngai te kolo pwete na komo mboka ya bapetui papa bazi peza na maloba nango na lingala pe bayebi na bayekoli te d'accord d'accord bazi na refait lobaka boye kotikanga te nkolo nanga mimanga nkolo mimanga nkolo mimanga kotikanga te nkolo nanga mimanga nkolo mimanga nkolo mimanga kotikanga te nkolo pwete na komo mboka ya bapetui bazelo baka bongo papa ebongo tenore lobaka nini
Koti kangaite, koti kangaite, kolonanga. Koti kangaite, kolonanga. Koti kangaite. Koti kangaite, kolo. Puete na komombo kaya bapetui. Koti kangaite. Koti kangaite, kolonanga. Koti kangaite, kolonanga. Koti kangaite. Koti kangaite, kolo. Puete na komombo kaya bapetui. Biso nyonso tozali awa nani alingi atikala moko te moto aza te aza te papa biso nyonso tokota ngeza papa tokota wapi na mboka bule na Yerusalemi. bon tobengi apaki azali bi azali te bino botikala botikala apaki bosangana na Yerusalemi en attendant tozozela apaki papa elebi lobana no ba chapitre au pesbiso. Oui papa, merci Nzambe pe tata na ngai. Pendant 105 ans, ezali na Genèse chapitre 4 verset 26, Genèse chapitre 4 verset 26, Genèse chapitre 5 verset 6. Dedikama 105 ans. Medikamo ya centenaire, ezali na Apocalypse chapitre 17 verset 12 jusqu'à 14 ne bazako expliquer malama kamo ya centenaire. Nabani lisusu Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4 verset 26, Genèse chapitre 5 verset 6. On a des 105 ans papa. Mais nous avons une autorisation dans l'OPA du Cambodge. Nous avons une découverte, c'est un livre études bibliques, carte géographique, il y a Yerusalem, il y a Salem. Et comme a dit Jean-Jacques Rochaud, dans un livre, on a papa page 14. Dimension ya Salem papa et c'est comme Melchisedec Azalaki Kovanda, c'est exactement dimension Yankamba oh papa mesure même 1200 mètres de longueur et puis 800 mètres de largeur, superficie Oyo Yankamba, Jérusalem, exactement, il y a Salem et c'est comme Melchisedec Azalaki Kovanda. Mais papa, yo lobi makama 5 mois au bisoto salaki na ngabomate na Congo Brazza yo lobi angote. Kobo ça n'a pas ezala kanangai. Yo lobi angote. Jérusalem, elingami kana combien de montagnes? 9 papa. 9 montagnes, hein? Exact. Bon, Kamba, combien de montagnes? 9 montagnes. Oh, ils allaient, ouais? Bon, l'obéla, oh, il y a 5 mois à Brazzaville. Papa, oh, il y a 5 mois à Brazzaville. Maman, il y a l'ikamu. Tango to koma ki na Ngaboma. Tango to koma ki na Ngaboma. Batu ya Ngaboma. Bazalai ko benga yo. Yaya to papate. Bazalai ko benga Koko Simon. Pas au Bénayon, Koko Simon. Donc, et ce qui a permis dans les limites. Koko Yandengini. Masako Bénayon, Koko Simon. Nde Sikawana Nangaboma, papa, au Kabataki chapitre, au Lobelaki Makamo Makasi, ya Melchisedec. Au Yazalaki, à la fois Nganga, Nzambe, et puis
ye moko mpe azalaki roi et prêtre ndo limolaki makambo ya Melkisedek makasi kuna na ngaboma olobelaki yango ke ye azalaki nganga nzambe ye nde moto apambolaki Abraham apesaki ye dîme arekonesaki autorité ya Melkisedek e mokana na nzambe elobi na biso nkolo Yesu ye azali nganga pe roi selon l'ordre ya Melkisedek et tata molimo mosantu yo mpe Melkisedek nzambe pe nganga na banganga kati na biso nde makambo yo lobaki kuna na ngaboma dans soto kamati 5 mois ezali makambo ebele me mama ya likamo nde yango wana yo bimisaki nde ale konzolo na radio makambo malekaki kuna papa donc Melkisedek yo nga bazobenga njampo nde kuna bazobenga yo obenga yo nkoko Simon nde kuna bazobenga yo bongo papa njampo njabe njata boto yoki yo merci papa allez apaki na ibite suki na lingala pe ezali bino kaka Vingira, Bukina, Lungana.
na lingala elinkolo baboye. Yo moninga ozali kolanda kaka bisengo ya mokili oyo. Yo moninga ozali kolanda kaka bisengo ya mokili oyo. Yeba ete bisengo ya mokili oyo elingi kosila elingi kosuka. Mokolo Yesu akoya oyebi yango. Mokolo tata Simo akoya yo oyebi yango. Telema moninga toke na biso na mboka ya bule. Mokolo moko esi ebongisa makala ezelaka yo mokolo wana. Mokolo ekokokana na yebite. Mokolo wana ekokokana po esi ebongisa makala. Mokolo wana ezelaka yo. Mokolo wana ezelaka yo. Ekokokisa mokolo wana. Deuxième couplet. Eyo tata, eyo ndeko, ozali kolanda kaka bisengo ya mokili oyo. Yeba ete bisengo ya mokili oyo ezali kosuka. Eyo tata, eyo mama. Po mokolo moko si ebongisa makala ezako zela yo. Ezelaka yo mokolo wana. Ekokokisama mokolo wana. Troisième, yo elenge ya mwasi, yo elenge ya mobali. Awa ozali kolanda kaka loyenge ya mokili. Awa ovwandi kaka yo elenge ya mwasi ya mobali. Ovwandi kaka. Telema olanda nkolo. Po mokolo moko esi ebongisa makala mokolo wana. Ekokokana kaka. Eza kozela yo. Mutu azwaki nzembo yo. Bankwangangu Alphonse. Papa Molimo Santu. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Envoyé spécial ya nkolo na biso Yesu Kristo.
napesi yo merci na ndenge opesaki ngai maloba nasilisi na kombo ya tata mwana tata molimo santo. Papa Sahili mokolo yango na butu to na mawi mokolo wana nzambe na ngai yo moko kaka moto oyebi yango biso ozala bato toyebela ndenge nini wana yo kaka nzambe yo moto oyebi yango biso tozali bato toyebi te yo moko oyebi mokolo wana yo moni ndenge nini eza na butu mpe na moi nzambe na ngai toyokaka na soare o pokwa ye santu makambo nyonso bakozala na pokwa ye santu toyokaka ndenge wana soare ebongo Sodome na Gomore. Sodome na Gomore na leer nini na pokwa kaka mpona nini kasi mpona moi bokendaka misala oke bilanga boke mosika mpona poko nde tozala na ndako yango na nzambe nanga molimo santo moya kokima ezalaka te moya kokima eza te yo moni ndenge eza na butu mpe na poko nzambe na ngai wana isi oloba yango ngai nakolanda kaka toza na nsima na yo papa kote mosuki kaka ndenge yo oza komema biso ndenge wana kaka ndenge yo olingi ngai nakoloba likambo moko te kasi ndenge yo olingi bolingo na yo esalama nzambe na ngai tata molimo santo toyoki kasi tozela nano bango baye na lingala na kombo tata mwana pe tata molimo santo nzambe na biso papa Simoki Mbangukianga ni mokonzi abule papa merci na ndenge opesi biso maloba ya solo tata na biso akene kitoko kasi mwa esika moko kaka tokorectifie na refrain ndenge mituna epesamaki mokolo nkolo yesu akoya eske oyebi yango motuna mokolo papa Simoki Mbangu akoya eske oyebi yango réponse moto na moto ayebi soki akopesa réponse nini telema moninga tokende na mboka bule mokolo moko etikali ebongisama ezali kozela yo tango ekokokisama mokolo moko etikali ebongisama ezali kozela yo tango ekokokisama lumbu kimosiki sidi kiamana kubama ngeli kiti vingila bukina lungana ezelaka yo deuxième couplet tata pe mama awa bovandi kimia botelema bolanda nkolo yesu omboka ya bule tata pe mama awa bovandi kimia botelema bolanda nkolo yesu omboka ya bule elenge mwasi pe elenge mobali awa bovandi kimia botelema bolanda nkolo yesu omboka ya bule na komba tata mwana pe tata musanto base ya revidi mango base na refrain base na refrain elobaka na kikongo enza si yafundiswa mafwasi mafuluka enza si yakembela mokili ekosambisama ka mikolo ekoya bibembe bikosekwa nde mokili ekozwa kimia bato bakosepela papa na place balobi elenge mobali to mwasi awa ovandi kimia eza lokola na compréhension na biso eza lokola moto avandi na pongi ya boyinga c'est-à-dire mipesi na mokili na masumu alo nzembo erapele biso ke totelema mpo tolanda nkolo yesu na mboka ya bule totika mabe tozonga na nzela mpo tolanda nzela ya solo tomona mboka yango soki ozwi matei na paster te toyoki matei sikoyo na nzembo eza bongo bie bongo te topesi merci na Yerusalemi pesi mpe merci na batata oyo babengemi banani apaki bozali wana voilà oyo nyonso elakisi ke toza na programme toza na nzela
batata batikilaki biso makambo tosalela yango po tolonga nga na wamoni ke soki memorial esili tokotonga mpe awa banke papa Mbenza oyebi makambo wana mpe oyebi te toyoka papa Mbenza soki alobi nini nayebi yango malamu papa makambo nyonso wana nayebi yango malamu papa ye moko papa Mfumalongo papa de angenda kontima pona ito saba pardon papa pona ito saba papa bank ekosalama pona nini makambo nyonso nde ezali awa mutu aza musika tebi nini babanke ekozalaka osali mwa transfert na yo ekoti directement na Yerusalemi pamba te papa Mfumalongo papa de angenda kontima bandaki koloba boye ete bango bazalaki nanu bana mike me tango wana lokola baprotestant katu bazalaki tango soki ekoki mama mwilu fo atiela bango meya na loboko akende kotia na sanduku ya Yawe donc banke nde sikoyo na tango eglise kimbangiste kosalama donc mwana nyonso oyo aza na posa ya kotinda mwa eloko mpona Yerusalemi po Yawe nde afandi awa esika nyonso otindi ekomi awa donc ndenge kaka nalobi na tango wana mama mwila banda kopesa bango bacha na sanduku ya Yawe banda kochango na sanduku ya ba protestant mesikoyo lokola ya biso moko ezali donc to banda kocha awa ya ngonde bambongo wana ekotonga nde Yerusalemi na tango wana yo moko okomona musika ozali na tango transfere mbongo na yo ndenge ba système ya banque ozali ekomarke te mbongo na yo ekoti na Yerusalemi donc papa nga mwa moke nayebi nde yango wana ndio moko bakisa kolo Lingomba nga soki nabimisi yango pamba te mabe mpe ekomi mingi wana nkamba na bandako bakomi koderange bato bongo bie bongo te ata otekaka kwanga olio batela mbongo na yo ke kuna sécurité ezala toyokani ye oyo bayaka aza na poso ya kopesa mbongo me soki mbongo ezali te aza na eloko na banke ebimi nango yango tolobi tokosalela yango mpe tosalela te nga ntango nayoki ke memorial ekowumela te nga nasepeli mpo makambo mingi ya kosala na Yerusalemi ezali tokolemba tokosala bie tokosala te awa nazokanisa ke tokosalela yango namoni bapaya baye kotushe nga na likambo wana eza deja na programme boye kolamusa ngai esengo te yango tosengi merci bapaki na Yerusalemi bokende kovanda yango tosengi banzembo wana ya makambo eza ya makambo be ya makambo te soki na butu soki na moye oyo ezali 4e génération ya suka ya mitano ezali tala makambo ndenge eza kotambola kolala kolamba komona kaka bakangi yo Nzambe aza na makambo na ye ya kosala napesi na papa Mbenza nga nasilisi na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Merci papa ya yambo ndenge mabongisi na yo ezali carte oyo sengi ya Yerusalemi nde yango wana ba journaliste bako filme yango bakotala ndenge papa alobeli yango carte ya Yerusalemi nde yango wana
ngai nakokende musika mingi te tokolendisa kaka makambo oyo papa auti koyebisa biso mpona botongi Yelusalemi tokoyoka ye moko papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kuntima ndenge alobelaki yango ndenge nini Yelusalemi il faut etongama solo ba message yango tolekisaka yango me bato basalaka peta attention te ndenge nini papa ndenge alobeli yango totonga bandako ebele awa na Nkamba ye moko papa Diangenda atikalaki kopesa ba instruction ndenge nini Nkamba ekotongama ndenge nini ekosalela na ukende musika mingi te na pesi nzela na presse po ete totia ba message ya papa Diangenda tofongola malamu matoi pe je crois que répétition yango nde ekoteyaka biso makasi esika oyoki te ntango bakorepete yango okoki kolanda yango malamu yango tokosenga lisusu papa Maya ozala peu près comme ça omeka nanu koloba pe na Lingala pe na Kikongo susi ya papa Mfumu Alongo papa Diangenda Kuntima ezali ndenge nini mpona Yelusalemi ekoka kotongama. Presse. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment que nous avons voulu qu'il soit beau. Nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin que vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, Kambanzangungu, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géante. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960. Mais, comme il nous est dit, cherchons d'abord les royaumes de Dieu et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. 37 000 familles ont été reléguées. Et c'est comme ça, en montant ces petits plans, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux,
Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert à cause de leur foi. Ils sont morts à cause de leur foi. Et pour cela, leur présence à côté de Christ nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes. Mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, nous avons pensé construire ce temple. Mais nous avons connu une période drôle. Dès 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis. Mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. Mais nous n'avons pas pu le faire. Et chaque fois, dans nos prières, car les prières nous facilitent nos relations avec Dieu, nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. Et ce n'est qu'en 1976 que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments. 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit, nous avons connu des moments terribles, des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, nous décourager, ce serait une très grosse erreur de notre part. Vaut mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Quand vous voyez tous les bâtiments, vous dites, oui, là il y a un vide, ceci manque, oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vides. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Leur donner les occasions de vivre comme ils vivent décemment chez eux. Hier, quand nous sommes arrivés, ou bien ce matin, et quand j'ai constaté les grosses lacunes dans des maisons où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez
nous les avons commencé les 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Mais je m'en excuse, nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments beaux, le finir avant que nous nous engagions à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. J'espère beaucoup. Et qu'en entrant chez vous, vous aurez toujours à dire à nos frères et sœurs en Christ et que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres pour que nous puissions un jour nous trouver à côté de Christ. Si c'était aujourd'hui que nous devions aller nous trouver à côté de Christ, je le disais tantôt à nos fidèles, on m'appelle le chef spirituel, ou bien on m'appelle son éminence. Oui, c'est bien beau d'être appelé son éminence, chef spirituel. Mais si c'est un simple titre, alors c'est une perte. Mais je voudrais surtout être chrétien. Être chrétien dans ce sens que chacun de nous doit avoir une base. Essayer d'imiter au maximum voulu notre Seigneur Jésus-Christ. Lui en tant que fils de Dieu. Mais il est venu vivre ensemble avec nous. Il a mangé la même nourriture que nous. Il s'est habillé de la même façon que nous. Il a dû payer même l'impôt, malgré qu'il est le Créateur. Mais il a dû accepter, en tant qu'humain, comme il a voulu, accepter toutes les conditions humaines. En tant que Dieu, normalement, il ne devait pas suivre ses pas. Parce qu'il est le Créateur de toutes les autorités qui existaient en ce moment. Mais il s'était soumis comme un simple homme. Et nous qui sommes chrétiens, nous devons suivre son exemple jusqu'à démontrer au jeu du monde que réellement nous suivons le pas de Christ. Ses responsabilités sont énormes vis-à-vis de la population qu'il dirige. Et peut-être en portant ce titre de chef spirituel, je suis conscient que mes responsabilités sont énormes. Et tout ce que je dois faire attention. Parce que je serai facilement copié de la part de nos fidèles. S'il y a une incartade quelconque de ma part, nos fidèles ou bien nos chrétiens me suivront. Parce que le chef spirituel le fait. Et automatiquement je suis suivi. Et quelles seraient les conséquences à la fin de ma vie? Tout ce monde-là me rendront responsable. Et je crois que le Seigneur ne sera pas gai en me recevant en tant que chef spirituel, son éminence, Mfouman Longo, comme on m'appelle ici au Zaïre, que chacun de nous prenne conscience de la mission qui est la sienne et surtout de ses responsabilités d'être chrétien autour des païens. Quels sont les exemples que nous donnons? Nous devons être le modèle pour que les païens puissent copier ce que nous chrétiens nous faisons, et à partir de ce moment-là, nous allons construire une très grande maison que nous allons présenter à notre Seigneur Jésus-Christ à la fin de notre vie. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir le devoir que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, il y a à peine 225 km,
mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire de cette route une route macadamisée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez à votre aise. Nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et surtout de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Oyo abengami ete mundimi tata Simon Kimbangu tozali babengami na Nzambe soko Nzambe abengaka yo te po tozala mundimi ya papa Simon Kimbangu ezali pasi po te obengama kimbangisi ezali pasi mais ezali appel ya Nzambe mutu nyonso tu oyo andimi solo nde alanda tata Simon Kimbangu ezali vocation ou bien tozali bakimbangisi ya solo ou bien tozali bakimbangisi ya lukuta. Kimbangisi ya solo ye nani oyo azali mwana na mibeko oyo akoti na ngumba pote bigisa mulimo na ye wana nde ozali solo mundimi ya solo ya tata Simon Kimbangu. Donc munkwikizia ludi ndo na wakota muna libunde tata Simon Kimbangu mulanda mana makavanga yani mulanda vangu likavanga yani edine de moneka mfuetu Yesu Kristo vo diakala vangu di mosi dia zola kana momoma vangu mankaka muntu agonto wa bokolo kwa Nzambi mukotso mna libunde tata Simon Kimbangu kele kambokolo ya ludiena kanti vo koto go mna libunde tata Simon Kimbangu mpasu wa bake ekunku kin moska kinene ou bien ngatu pasi wa kituka représentant ou bien ngatu kituka passeur ou bien kakina ko appelle tata Nzambi ya keleka. D'ailleurs, esika yonso tu yo vandi ndenge tulubaka yango mundimi azali nani mwinda. Donc malamu yo ozali kimbangisi zala mwinda. C'est-à-dire ezali appel ya Nzambe. Yango nende to kamati batisi munabisu na lingume tata Simon Kimbangu. Sepela na likamwana. Pamba te lingume na bisu ezali lingume ya suka. Bondimi yango te tozali kutunga lingumba ya suka yango na toujours ntsintsani papa pe Alex na ntsintsani ntsintsani medika mwizali isika wana bisi watu wa divorce tosali ntsintsani te est-ce que bino bokani ntsintsani ngo yebimi na kimbangisi me banani bo yibi basala ntsintsani ba Israel basala ntsintsani elelo yaya baninga banabisu bamemi ni bisu mukana matata Nzambe babengenga ya diangenda kusalisa kantinza muyibi elelo baza kusala ntinza baza kusala te ebongo temenga bango banani donc nkakane mivi bawo monon tekolo bango bawo bakasikombo kalanga diangenda kuna salisa kantinza ne muyivi ebu bawo ntune kuntinza nisbatadila ika mone sarisanga ntsinza ni mwivi ebubu bawu banani sito kubabokela bawu bankaka mono ntekolo kwa mingene kena mifoto kana furukina arke nécessaire nende ya mudina bubu tangu ye ba visi de voir c'est vrai nsamwena gana batate ba mama batata passer ba mama batata selo ba mama batata longi ba mama ikiba malamu ente mukumba muzalimu ayo pate kutunga lingumba ya suka bondimi yango tekasi ezali ndenge wana na oluba kiangolo na mukolo maya mitalo mukolo mwale 6 avril ba mondele oyo ba yaki awa na batu mwindo oyo minene tobenga kabatu munene kasi bango balubi ete solo tosito tambuli surtout tata moko ye ayekoli mingi
a décroché diplôme na docteur en théologie na Londres. Ake na États-Unis, ake ko décroché diplôme de docteur en philosophie kuna Amérique. A comme a jongi na Maputo, aye ko décroché diplôme de docteur en droit. C'est-à-dire na kanisa zanna ba doctorat mitano, kasi ya lubi na sina moni ete na tambuli na kati na mukili mobimba. C'est-à-dire sikasika na sina ndimi ete de ngumba ya tata Simon Kimbangu yango yozali kutula kutia pardon manzaza kutia plafond kutia ba fenêtre kutia ba porte kutia ba karo na mabele kubongisa ndako kutia ba meuble poate bisu toko ya kokota ba mundele balubaki na nkamba awa tangu tozaleke kutunga ndako oyo de rencontre ya mutu nankolo Yesu ekuzala wapi azana ribumate tangu ajungi ya 10 mikanda na kati na mukili mubimba ndio rencontre na biso kuzala na nkamba ici mais yo mutuna otungi ndako oyo mesepela pana nini osali yelo ko existe na monde donc soko balubi ete biso ya kutunga lengumba ya suka ndima de kambwana diamo di tutasala beto idiamo de ludi tata Abraham ndibatanganga watunge fondation mfumu yisubuka yiza ale tela masibi baka ibaba tunatene kana nzambi ebubun ludi ko ndangwa ludi una ebo futi zabele ndo beti di bunda tata mwanda tutunganga tangu tata Simoke Mbangu abandi musala na yawa ndenge tutanyongo na mikanda bamundele bayaka kutala bino wana nkamba tangu wajunge na Putu akekuluba dikamoko ngana mona na ngumba tata Simoke Mbangu biso bamundele tutalizoba biso tomoni nde elimu sa tazali ndeke kansi bakimbangise bamoni elimu sa tazali nandi mutu message mamfumo kakala kabubu mfumu Yesu weka muntu embele tata mwanda weka muntu tena konsosa wana libonde tata Simoke Mbangu ili adedozono lo mwini ne bantu bana lukule nontim ndonga ye yingi kululu wakila boko ne bakala ko mongonda ya janvier. Eh bien, muntu fili nkanda papa mono bantu kumi bakuiza yambi nduna ngado mono bantu makumole nduna ngado mono bantu kingandi kwe bakuiza kuko na ngeye yambira ba sosi tata mwanda lelo awana kati na mukili to sito lobi yango tata Abraham tungile kumba tata Nzambe ba Petro naba yowane batungile ngoma ya nkolo Yesu sikawa ndenge balubakete akuzana na bino bokoyiba yete kasi yo bino boyibe elimu santo boyibiye bongo soko boyibi elimu santo donc sikasika wa yo pesa mani mukumba otunga lingumba wana ndenge nini na tango oyo tomona kiete ale leta bandi ko pesa bisu nzila pate to bondela dibanda to banda ko bondela na bisu sika bisu zali bande kona biso ba katoliki tuzala kwenda na banda kwa Nzambe na bango babiso ni tokena banda kuna bango kasi mukolo wana ekukaki bango balubi bino boye ko bumba nawa bokulanda ka Simoke Mbangu ale banda lelo lisa fulani bima babimisu bisu na dibanda babengani bisu kintina bisu nde tozala kutunga lengumba esuka soko bisu moko to bimaki ne sikasiko tukumpe mingi ale tokana disusu nanda kwa bamupete tokana disusu nanda kwa bamissionite babengana bisute nde soko tokana ke kusala ngumbe nde to baby tokomema milimu wana wapi kasi ndenge babengana bisu banatang wana tolongi yangwane tokokenda kaka liboso kujunga simate Valentina tozali kutunga ngumba esuka bosibo moni bosibo yibi sikasikawa yangwana ngumba na bisu isali pasi muntu yoso tu abenga mikimbangise tokena kutunga paradis terrestre oyo mbuka wana ibusanaka ezalaka koka na disusu te totangi kaka paradis terrestre kasi mbuka ngo ezalaka wapi ore ezalaka kaka na mabele c'est-à-dire ngai na lingi ndenge tata lingi ndenge Nzambe pe lingi bolingo wana soko tujungili yango en tout cas paradis terrestre tokomona yango na misu yo kukufa te
bokutala kaka batu minene otoko kwa kasango na kati na mukili bakukumi na biso na kati na ndako malamu ndeba yako lala na ndako na bango bajwa iloko pamba tena mwanda ko yo botungira kingai na 1960 to sale agrandissement 1971 eh bien yango na teba konjwana ba yako lala seno basenga kete biso koko kana ko to kimi na biso batu bayibite to kai na biso na nkamba pamba te batu ebele ba mondelo oyo bayaka walobi baleka na bango na monkoto te balubi ete biso to kai na nkamba pamba te kuna bako yamba biso maso bakusala makaka kuna batu ya munene wana bomoni ngo lukola batu orke batu minene bakosi na bango kupesa batite na bango balingite kasi na ngai balubi oyo batite na bango donc batu nyonso bakuyawa ekupesa kaisengo mingi soko ndako na yo bauzana ba visiteur izebigana kieske kingi vonzwaku batu bakuzatala bubu unike batu bawonso ko yelo selemba kuiza ana bizidi baleka ngada ube baleka munzo ebunzo yakatutungi buruta wakono kondimba ko kadi yatanga rapport ya fila ya tukora tsela kibene tuka mambo mavoba ba chef de collectivité mbongo zeta gonza enda kunkamba bubu nkamba ko ka nga bumu wonzo no bubu betwale tubake meziri katuzoledi aka kondo mbongo zena nga kunkamba kansi mfumu mosi wa dekiuvu ndo akati mampangi mwini mambo malotata kansi ndanga anafurukine lukala ngindo beno besingi abeto besu katolike embongo za papa kasi kwenda diagako ndio kwenda sikwendanga nzo wayenda kwa kala kono egizebe mugoko kyade ebubu nkamba ko wena ko katukwa zaire ewona mana kwenda kuna bamana kulekisa ngada kiti kesu mana ndo jamais kikala kesi ko ingabota tunga mbebeni ko tufute tunga nsieto be tufute tunga kadi tuka mungonda ya November ndonga yi selo akampe kukunkamba batuka munza ya mvimba lwaka ya kama ngonda janvier ndonga yi sipa lwaka ya kunkamba mu février et mon mars tuka le 15 jusqu'à le 25 mbasi lutale batu ke tiboba yela la munza nanga sipa kala plus de 300 blancs batuka munza ya mvimba ko bakuize ku yelu selemi donc yo nangai mutotungi ndako yo malamu de usala fier metotunga bandako ebele awa pana bapaya totunga bandako ebele pana bapaya soko bandako etunda kawa ndeto funguli nzila basala nzila soko boyete ekusala ngapasi pamba te mukolo na mukolo awa na nkamba batata kinuka mpasi lumona nzila bo nzoto tungile ana nzila betu ebudi buna lumbukine sadi banzenza barutambula ku Yerusalemu kizeme ngo tibosula basila kadi batuka kwa ndanda da bravo kuisa bakiri kake camion be bakafuatiri ko nkamba wo kalega ko kintasa ko kumputuka tukide kasi gata kuzileka ko nkamba ukasabaka ko kosikine ko kinene nsatwe ale pipa ina pe mbazi wele baka futukiro ka tukide idi adiro batata yeba mama lokala ko Yerusalemu vraiment bene banko zunga kalusisa ngane gatedira pamba di fete kalanga toujours propre yamana ki ame batu ba goto no meso makumenen tutunga no wede manaka tutungile toko bona mpasi ziliga orke bamana yoke sedi ake tangu batu bana siba tusemba ngana ninga ko yana be kasibalu akene nzila moyete yangwana na yakite yangwana ngana juu kubikisa mate akumi na rezo pamba te biso tobongisa kite yangwana tobongisa batatera ba mama tobongisa sinon tikate tata nzambe na kolo yezu limo santu nzambe abatela kona abatela Angola abatela mukili mubimba abatela mbukoyi ebiso na Kisasa na mukili mubimba nzambe asia kadisini de malamu ndeto mema sangu na kati na mukili mubimba bini boko kenda ba musika kasi malamu ndeto mebongisa soko to mebongisite tozana nyongo mbazikina ngaba tuyulwa isi eka ngai wuri kimbangisa kile kama kimbangisa eka bobo baba sa sibogi tangu yi netimo yangwana ba mama na batata na zari susu na likamususu te tika te tata nzambe na mokolo madibosoyo nzambe apambola bisu to bimiawa to kai kusukula
papa kulutu papa fuambaza kufungula bino ndako pamba te ngana zale ko kende alors ya kufungula bino ndako pate bokota bozwa nguya na makasi oyo tokosana na mumbumo sika tokani sino yangwana kana izala kana ngai na 13 mwana pele mutsa abanza na malobana ya suka papa fumalongo papa ngenda kontima alobi na Kikongo pe na Lingala mboka nini otokobongisa nkamba maloba euti epa tata Mulimo Santu papa Simuki Mbonkyanga ni topa ya papa fumalongo papa ngenda kontima bakokosa bisote bakokosa bisote tokokosa mate papa Mfumalongo papa Simuki Mbonkyangani bilaka ya papa de Angenda à part Mintino tenge papa Mfumalongo alobile kuna message na yeke ndako wana ekoya bakonja minene papa Mfumambanza abandi na biso na nkendolo papa Simuki Mbonkyangani akokisi bilaka ya batatu akokisi te akokisi yango banda kuboni oyo sitomoni eza kolalisa bapaya ebele menane kokite eza commentaire na biso te me maloba ya papa Mfumalongo papa de Ngenda kontima mowei biloko na ye bolia bosala ne bolingi kasi maloba klia te tolandi ndenge lobili yango na français bon papa maya leka nanu poete c'est vrai ezozo biso ngonga mulai ta rencontre kasi ye moko papa de Ngenda lobaki yango ete mingi bandimi tozali kobunga na ignorance na ndenge nini likambo oyoki yango pa ya moto moto wana ayoki yango pa ya moto likambo yango ozokende kodeforme ozalaki na yo te esika likambo yango ezalelaki kasi okomi témoin ya kotransforme maloba. Oui papa Maya. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa. Ndengo pesi biso occasion to traduire message ya papa de Ngenda oyo elobami na français yango nde to réussir kotia na Lingala. Message elobi boye epai ya bandeko na biso batata na bamama kati na nkolo tozali na esengo mingi ya koyamba bino na kati ya ndaku oyo tolingaki ezala kitoko pe tolingi kokomisa yango penza kitoko. Nayebi malamu ete banda tango bokomaki kobanda na centre d'accueil esika bolalaki pe lobi tango bozwaki bis na Mbanza Ngungu avant tokota na nzela oyo tolandi. Nayebisaki bino likambo tozali coexister depuis 1960, c'est-à-dire tokomi libre ya kosambela depuis 1960. Touti na zéro pamba te kobanda na 1921 banyokolaki biso kobeta pe kokanga
makambo wana ewumelaki tango mulai près de 40 ans kaka na 1960 nde baye kotika biso libre. Kobanda tango wana nde tokomaki kosala pe kobongisa makambo oyo ezalaki biso pasi na ebandeli. Na ndenge boye na esika oyo toza lelo toza nanu batu ya sika to ebandeli. Tosali nanu makambo ya minene te. Tolingaki nanu totonga ndaku oyo ya kitoko oyo esepelaki tosepelaki kopesa na Tata Nzambe. Toza awa na nkamba esika oyo tovandi depuis 1960. Lokola elobama toluka nanu bokonzi ya likolo nyonso etikali ekopesamela biso. Banda tango wana tolukaki na banzela nyonso kotonga eloko oyo tokoki kopesa Tata Nzambe po tozongisa matondo na makanisi. Tozongisa matondo na makanisi na biso tokanisaka mikolo nyonso 37 000 familles oyo bakangama pe batindama mosika na tina ya likambo oyo tovandeli awa. 37 000 familles bakangama pe batindama mosika yangwana tosalaki ndako oyo pona kokanisa bango po banyokwamaki na tina ya kondima na bango pe batindama bisika ya mabe pe ya pasi. Na regrete po bozwi tango ya kokoma na babisika mosusu te pona kotala ndenge nini batata na bamama na biso banyokwama. Tokoma na esika oyo te na tina ya kondima na bango yango nde banyokwama. Kozala na bango pene ya nkolo Yesu epesaka biso makasi ya koyeba makambo mosusu ya sika. Ya solo toza nanu na makambo ebele ya kosala. Me makanisi toza nanu na makambo ebele ya kosala. Me nakanisi na kondima makasi oyo toza nango ya kolanda nkolo Yesu tina suka ya bamoi na biso. Nakanisi tokokoka kokokisa nyonso oyo ezangi. Nalobaki na bino ete banda 1960 totonga ndako oyo. Banda 1960 tokanisaki kotonga ndako oyo, kasi tokutanaki na tango moko ya pasi. Le 6 avril 1960 tokanisaki kobanda misala, kasi ezalaki na biso pasi. Nde le 6 avril 1961 totiaki libanga ya liboso pona kobanda misala. Kasi pona kobanda misala epesamelaki biso nzela te. Epai ya nani?
lokola totiaki libanga esengelaki tobanda misala kasi esalamaki te. Tangu nyonso na mabondeli na biso pamba te libondeli nde efungolaka nzela kasi nzela epesamaki kaka te. Nde na le 6 avril 1976 nzela epesamalaki biso pe tobandaki misala ya fondation. Pe le 6 avril 1981 na 60e anniversaire na biso nde tofongolaki ndako 60 ans après. Kasi pona nini kozela 60 ans na yebisaki bino ke tokutanaki na periode moko ya pasi pona kolembisa biso kasi biso toyikaki mpiko ya kolanda nkolo Yesu. Pamba te soki totikaki elingaki kozala na biso pasi pona kolanda nkolo Yesu tina suka. Mpiko ya batata na biso nde epesaki biso makasi ya kotonga ndaku oyo. Soki totali ndaku makambo ebele ezangi pona koloba ete na biso bonzoto pe molimo makambo ebele ezangi biso yango ezo pesa biso makasi poto kende liboso. Yangwana tobandaki nanu na ndaku oyo simande totonga bisika mosusu pona koyambela bapaya na biso po batu bazala ndenge moko lokola bazalaka epai na bango. Lobi tangu tokomaki lokola makambo ebele ezangaki na bisika balalisaki bino etungisaki nga mingi esengelaki tobanda na kotonga bandako ya bapaya kasi epesamelaki biso esepelisaki Nzambe te. Yangwana tobandaki na kotonga ndaku ya Nzambe. Mbala ya sima tangu bokoya bokomona oyo bomoni te. Bolimbisanga na oyo esalami mbala sima ekozala boye te. Na tie elikya ete bokomema sango ya kitoko na baninga batikali ete tosalisana pe tosambela ete mokolo mosusu tokutana pene ya nkolo Yesu. Nayebisaka bandimi na nga bobengaka nga son éminence ou chef spirituel. Eza malamu mingi. Mais soki eza kaka pona ba titre ya pamba. Soki eza kaka pona ba titre ya pamba eza malamu te. Na lingi nazala penda mondimi na landa penda oyo nkolo alingi. Il faut mondimi azala na base pamba te nkolo Yesu mwana ya Nzambe andimaki kovanda na biso, alie bilei moko na biso, alati bilamba ndenge moko na biso, afuti kutu na mpaku pamba te alingaki komikokisa na biso bato.
ye aza nzambe mokeli yango wana tolanda ndakisa wana yango wana tokeba na etamboli na biso pamba te bandimi bakolanda ezaleli na biso soki eza ya mabe tokozala ba responsable vis-à-vis ya tata nzambe yango wana tokeba tozala ba modèle epai ya bapakano po balanda bizaleli ya kitoko na biso. Encore une fois de plus bolimbisanga ndenge na nyokoli bino surtout na nzela ya mabe totie elikia ke nzambe akosalisa biso tozwa batu ya malamu oyo bakosalisa biso surtout na tronçon oyo ya mabe bamakadamize yango po mikolo koya tobanda kosala ba aller-retour kokende pe kozonga. Encore une fois de plus, merci. Merci, Papa Maya. Tozali komona lelo yo chemin ya pension esi ebandaki. Pe muke nzela ya mbanza ngungu nkamba ndenge toza komonela yango. Futuka wako. Le message oyo ezali depuis 1981. Lelo yo ye ko se réalisé et que dans l'an 2021 ndenge moko président Félix Tshisekedi apesaki promesse eleki mibuboni de 81 l'an 2021 combien d'années 40 ans on est allé Cambote 40 ans na Bible eza bikambo munene bandaku yango oyo ebandaki na l'an 2001 eza boye te na nani papa de Lunga na apesi musala na papa Simon Kimbangu Kiangani eza boye te bongo na 81 l'an 2001 combien d'années leki wana 40 ans encore eh mibuboni leki wana 20 ans « 30 ans, 91, l'an 2001, 20 ans. Et ça a été total à makambo ndenge sali kokende. Yango malamu tolanda ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolanda ndenge batata batikelaki misala na bango tolandi papa Mfumolongo papa denge ndenge alobeli yango ete de 61 na 76 wana tango ndako nzambe bandi ba croc en jambe ezalaki musala efo esalama kasi bato motema mabe bakala ezalaki ye moko alobi yango esiko bakala ezali to ezali te ebele mpo ndenge toyoki na papa Mfumolongo esalaka ye pasi alalaka te pamba te na ntango wana solo ndako ya centre d'accueil oyo euti kobukama yango nde bamindele balalaka me ndenge baingénieur basalelaka yango badouche na batoilette nyonso batie kote moko sur 22 chambres soki 22 chambres nyonso batie yango na couloir moko mpe bamatela bambeto somamaki ya kitoko
kasi bato bapesaka bamoye basomba bamatela na papa balingaka ete basomba oyo bamatela obanda kobenga kala dix kasi bango baki kosomba ya matadi basala yango na pelouse oyo ekotaka facile babinise kwa soki ebandika kokauka binseko bakotaka te kotikoti ntango oza kolala yango donc makelele ya pelouse swakwako mwa mokusa wana mpe esilaka noki te ale mokusa yango papa mfuma nlongo papa liangelaki koregrete makasi ata bamuse apamba batia bambeto kasi bake kotia matela oyo ya bapelouse bapaspolum yango esalaka pasi na papa mfuma nlongo yango lelo oyo papa simuki mbankiangani ntango azali kosala molende kosomba biloko nyonso wana bamuse ya kitoko bamatela ya kitoko ezali kotyama na ndako bapaya molende wana yango ezali kosalema na papa simuki mbankiangani toyoki yango na message ya papa dangenda yake prochaine matango bokoya bokokuta makambo nyonso wana te potango wana mpona kosokola mai fo batia na bakatini bapesi mundele katini atikali konango na akenango esiko eza susu ndenge wana yango tozomona yango motungisi ndenge papa tosalaki botyala posala boye o bapompe ezala o banani baappareil oyo emataka mai na likolo ezala hydrafort nyonso wana tozokomona papa mpe bambongo tolandi yango na message ya papa dangenda fo ezalela boye donc papa yango aza kotungisa biso makambo nyonso wana po ete akokisa bilaka batata ndenge batikilaki yango tolobaki te mokokisi ya bilaka eza boye te ndenge wana soki tozali koyima pamba makambo yango de batata batikaki yango bokolimisa biso tozokende mwa mosika me toza koteya na kaka yano na etinda ya papa Simuki Mbankianga ndenge aza kolandanga awa tokopesa nzela na papa Joacin mwana koreki ya Matadi oyo po ete ntango papa Simuki Mbankianga naza kokokisa bilaka na ye koyeba ndenge nini likambo yango papa Simuki Mbankianga ayebiselaki bango yango papa Joacin aza wapi yaka kasi tozali kopesa na matei nyonso oyo po ete tomeka koyeba lingomba euti wapi mpe tozali kokende wapi ndenge nini bazali kosalela biso insistance mpona Yelusalemi bazali kosalela biso insistance mpona Yelusalemi. Est-ce que papa Dangenda tolandi ye te na tina na Yelusalemi? Ya tina wana papa ayembisi banzembo wana na korali Yelusalemi na apaki. Yelusalemi yango eza wapi? Na Nkamba. Tolandi te. Ye moko papa Dangenda lobi yango. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo papa ya liboso limbisanga po ete nazali ekelamu na sa tangu na kosalaka mingi oyo kosepelaka nango te papa ya solo soki naleki awa soki nazaki na espace mikakatano ya mosali ezalaka te na nazala epuis mardi passé makambo ezalaki ebele mpenza oyo ya kolobela na tina
ya forum na biso ekoleka na mboka Nkamba chaque mardi. Lokola ndenge nini balingaki biso bana Congo Central tolimi na resolution na sima na nzela nanga to bana koreki. Ndenge nini balingaki bana koreki banso to landa baninga o bakendaki na lobwako o ya Congo Central. Na droit de réponse o to pesaka bango nazali na ngo metokotanga ngo lisusu te po ete ngonga ekomi mukuse mais na banza papa Elliot o to bengaka papa Duki akoki ko se souvenir que voyage ya suka basalaka matani na papa Simoki Mbakangani na 2006 ayaka koluka ngai wapi president ya koreki apesaka ngambo te bana koloba kozali mobali na ya no obo pesi bandeko ya koreki ya ngambo ya 26 mosusu ezalaki previna lobela mae matali boyokani na papa na bandeko na ye oyo nga na vivaki ngai moko meto kolobela ngo lisusu te nazali kolobela kaka oyo biso bana koreki Congo Central tobenga tolwa plus précisément bana ya koreki Matadi na voyage ya suka oyo papa Fumambanza azalaka na biso elongo ya le 28 septembre. Boyebi que chaque le 28 septembre banda papa Mario azalaka mokonzi na biso accident esalaka na 85 mais tovandaki kimia bato bayebaki likambo munene wana te na 88 nde bambuta délégation ya 5 personnes yaka na Nkamba pona mululu wana nde tokomaki kofetango chaque le 28 septembre biso zali ko na Nkamba tokutana papa Simoki Mbakangani na Mbanza Ngungu ya zali ko kende Madimba. Kasi na voyage ya suka po Nzambe mutayebaka lobi na lobi kuna lokola papa yebaki ete le 28 septembre toye l'an 2000 ekozala ya suka po tomona ye oyo kolanda totokola komona ye te po wana akotika deja nzoto toye le 28 septembre tosepela papa elongo. Le 30 septembre tozali kozonga ndenge ezalaki tokosala animation liboso ya papa parce que tango naloba biso papa Fumambanza sekaka te mais biso tosekisa papa kiti na ye ningani ezalaki esengo makasi. Le 30 na papa lobi na sepeli makasi koleka kasi likambo na sengi na bino na kosepela koleka soki na moni bino bozongi nga le 12 octobre awa wana tozali le 30 septembre l'an 2000 tozongi na Matadi le 12 octobre toaka na retard effectivement tokomaka juste le 12 octobre wana tokutaki bapaya bazalaka bafro américain ndako ya Nzambe ese ebimi wana kosangana ezali awa liboso ya résidence bato bazali kodefile biso tokiti na salite na biso tokoti na mulongo bafro américain balandi mulongo na tobandi kodefile mongo ilongo tosilisi fete po papa alobaka na biso bokende bozonga na kozala na masolo na bino tango tokomi le 30 ndenge tobandaki kosala po tolingi tozonga toke liboso ya papa toanime po toyoka maloba oyo ye abengiselaki biso curieusement papa alobi na biso makambo nabengelaki bino bokende kosala papa Simoki Mbakangani Kimbangismo oye na banza bozolanda tokeyi kosolola na papa tozalaka na papa Engopembe personnam papa Vangunzita inspecteur provincial personnam papa révérend Swalezi Mario papa Kifuki de wazalaka dirigeant provincial ya chorale de dirigeant tozalaka pena yelongo na sagesse ba papa Engopembe na papa Mario balobite tozalaka okende pa papa anniversaire ne tukoleka ya 2 jours toluki ba fleur tokena ba fleur bokoyeba ndenge ni munena tata Nzambe pe Nzambe ninga yebaka
bitumba ya lelo na oyo kozala lobi na mayakolo baba lobi toke pa tata papa Simon Kimbangu papa Mario Maloba pona ko souhaiter joyeux anniversaire apesi fleur yoka maloba tata Simon Kimbangu alingata la biso bana na yeso tora bososoli abia na yoki bino menga yoku tuna yibi nanga date na bota mate alobinga na bota mananga na simanda ko papa kulutu na couvent papa yengo pimba zui papa kasi bino bosala ka bongo kolo yesu pa bota mbaki na zamba kaka pona ko ko récupérer biso papa yoko loba na biso na yoki bino mais nakitisi mongongo makambo nyonso bolobi ya date ezali bongo mais tobota maboni na 51 biso bisatu papa lobi na biso ulelo babochaka biso na mabondeli papa lobi bochaka ngai na mabondeli mingi Kimbanguisme oye papa yengo papa na lo biso moto na mayele na ye aye biso bongo to comprendre to zongi to vandi muke to kote na l'an 2001 papa Fumambanda atiki biso to sutuki to bi mama na ngai tala maka papa sali biso moi parenthèse yango wana bomona kike bandeko nanga tozalaka na likambo ya nina botosi kotosa papa lobi bozonga le 12 tozongi le 12 so tozonga le 12 te nde Congo Central pe kenda lubwako me kotosa tosaki nde papa lakisi biso ke tangu boko banda koyaka boko kota lisusu ngai te mutu banda boko kuta bongele meso boko kuta nani papa Simon Kimbangu Kiangani nde papa préparé biso spirituellement nde notre ba awa ke bitumbe zalaki makasi ba mekaki outiliser ndela ijiki tango wana non ba jeune kaka papa Zulu balobi non photo zwa président ya Koreki à travers la Koreki to ko bango nyonso mais babundaki bakokaki te na makasi ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa tiki biso tolobi papa mona ki ke le 28 septembre ko risque kufa nango po biso ka batu toyaka to ko uta matadi to ye to komi pe awa to silisi fête na biso to zongi mais papa mama za lobi na tikeli bino devoir date le 28 septembre et bana mokili mobimba na profiter na occasion oyo devoir batikela biso yangwana oyo mois d'août oyo ezali koya mois de septembre tangu to pusani to moni bitumba ya badate bandi na ya kombo ya makasi papa limbisanga kotala tena leka na po makambo ezali ebele na leka na te pona kokoloba makambo supo na za makambo ebele mais oyo monika na kokoloba awa nde osunginga na loba batata ba mama makaba badate bandi le 12 octobre ti bande ko Kinshasa ko reki ba bandi ya o bakenda na ngambo no bana matadi bato bapesa ki papa date le 12 octobre mais moi mutuna to mituna biso bato vandi awa to zalaki na papa le 30 septembre akoke pe ko sola na biso akoke pe ko laksa biso papa Simon Kimbangu mais atindi biso to date nini atindi biso date nini le 12 octobre yango nde to yaki awa bitumba bandi mikanda ndenge ko zwa biso babi papa bota ba le 12 te kombo na ye boyete mais papa tangu to komeli bande ko na biso droit de réponse ya Kinshasa po mwana tango ngo ezate awa nazanango omona na papier ya 2003 ndenge koma yango yo bolaboyoka mukanda oyo na Kinshasa esalaka makambo tango na papa fait papa ngoto vubu azali chargé de conflit bato basala ba copie ya mukanda oyo donc batata wa mama papa la kisaki biso papa Simon Kimbangu yango papa azali kosenga biso la sima na ye tata molimo santo koyeba ye ezali penza pasi te asososaka biso so tozongi na sima kolo ye saina mokili
asali 30 ans 3 ans misala total esali mbula boni 33 ans. Papa Simo Kimbangu aye ko bana mbula nini na âge nini 34 ans parce que 33 ans histoire ko ma déformé. Soki mutu muso aye na âge à 35 ans doute kozala. Soki mutu azali kotonga ndako atiki ndako nda 5e ligne oya koya akobandela wapi yango esali ke Papa Simo Kimbangu aye ko bana na âge à 34 ans. Amemi musala ti tozali kaka na période molimo santu ti papa de ngenda kuntimba mama mwilo asali kaka transition yango bomona ka sotali maka 1922 657 eloba maka penza te metata molimo santu papa de ngenda kuntimba zui tolandi tozomona ti place baye kotikela biso mais loko mona na ba wana pona o etali succession wa papa surtout Papa Simo Kimbangu kiangani Papa Simo Kimbangu na kolo Yesu mingi basala ka remise reprise kolo Yesu tata molimo santo kolo Yesu tata molimo santo papa tango azali kozwa mukumba azwaka nanda kwa nzambe batelmisake papa le 26 août 2001 bongo kimbangismo oye na 21 abandaki na âge à 34 ans alobite na ko changer te ponga na yetre na yeka ko continuer kosilisa mission nanga yango wana lobi ngai kaka muto na bota mana 34 na bandaki msana 34 ans 1921 ngai pe kaka na yoko zongela na 26 plus 8 epesi 34 soko ke na ngambu o epesi 2001 0 babenga yango eloko te bongo te babenga yango eloko te soko longoli 0 nyonso ebaleza na kati epesi biso chiffre 21. Donc ngai kaka muto oyo nazaka na âge à 34 à 21 na zongi ko continuer mission nanga. Papa nde na lobaki comme nazwaki temps ko solola na yote pona ya bake na ko aborder boye na boyi ko kende musika na waya ko bunga po makambe bele ezali ebele penza. Mais na sukeli wana na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci, Papa Jacin, le kumbanayo. Zonganayo kas. Pona ngai wana na telemi pe wana okomba tata mwana pe tata molimo santo. Merci Papa Mbenza. Merci Toyoki pe à Papa Mfumalongo. Merci na papa ya uchokosi sikoyo. Likambo ya nkamba. Tokosale lango makasi. Yango tozo koloba ete bandako na nesilite malamu esila. Mingi to tongi bandako metana to silicité. Ezala ba mama na Europe tuzana batu basali sarabiso Saint-Denis asil saye apaki pe asil sawe aye apaki oye ekosila bi osila te mukolo nini Papa Mbenza yebi mosusu continue. Papa ndenge kotinda kanga tolandela misala yango ezali ndako ya Saint-Denis Belgique pe bazana bandako na bango obasilisa pe France badotoire opesaki bango na Belgique ezali ndako ya Belgique esi etongama yango esungaka mingi Londres ndako wana pe soki esili kosunga pamba te wana eza na 50 chambres yango moko ya Londres eza na 50 chambres pe
FARDC soki basilisi kote wana na bana mura pe baza na ndako na bango basalaka pe Autriche pe baza na ndako bakosalaka na oyo mosusu papa osengaki na baprovince bandako nyonso wana papa yango nde tolandelaka. Allemagne yango mpe baza mpe na ndako na bango nana basilisi yango te to bapays oyo papa ase rappele nde yango wana. Tolandi bie tolandi te, toyoki bie toyoki te. Merci papa Mbenza. Oyo etikali ya makasi lisusu tolona tobokola. Saison A yango tolingi tobanda tozongela misala wana makasi. Ba musicien King Kewa mpona koyebisa bino ye moke oyo bosali deja tosombi machine oyo ya loso bosepeli bi osopeli te. Siko bowela kosala badepo bandako ya kolala mpona bato ya misala nde yango tozosenga bino. Koreki na lutendele mpona mpe mashine esombami etikali moke loso ezali kuna babanda kopasola yango. Koreki oye bosepeli be bosepeli te. Badepo mpe ezala eloko susu na kosalela makasi pioka soki esili wana nde tozwi courant todemare makambo ya baizini. Tosala bie tosala te. Nyonso wana ezosenga biso makambo na biso bandimi ndenge bapapa batikaki baplan nyonso yango tozokolandela. Ndenge Papa Mbenza alobaki moi lia biloko na ye baliaka liloba tosimba makambo wana po toza mapamboli awa mpe na ndako ya Nzambe plafond nano toti te. Ndenge maloba papa ndenge alobi tosisi nano ndako yango te makambo mingi ezozela plafond tokotia. Papa Mbenza nde nazelaka ye apesa programme na ye plafond ya ndenge nini tokotia ozomonana ya sika pe oyo ya kalakala ndenge papa atikaki. Plafond papa ndenge ye moko papa Mfuma Longo asengelaka yango fo ezala en bois léger. Maloba na ye wana pe naza na yango nakoluka yango nakobimisa yango ifo ezala na bois moko léger. Bon mais programme wana apesaka yango na faki na papa Boyasa. Papa Mfuma Longo alobaka njete moko eza mwindu makasi ekendaki komona na kuna na Manteke awa na RDC na Manteke mais eza bois moko eza mingi na Afrique ya l'Ouest kuna nde eza mingi mais awa emonanaka na Manteke atindaka na ntango wana papa Yanzi Philippe bakendaki komona yango eza bois moko ebimaka na bamai oyo ezalaka na bazamba makasi bisika wana pe balakisaka biso yango na ntango wana soki ekoki papa peso soki opesi nzela tokende koluka esika wana po ete exploite banjete wana po ete plafond esalama ndenge wana mais message na ye papa dangi na ndenge alobelaki yango ndenge nini bois wana fo ezala ezali papa
donc ekosalama ndenge wana soki yo moko soki ofongoli soki bato tema malamu bamonani ete basponsorize likambo yango wana tokosalela yango papa mpo bato songi baleki mingi bato songi baleki mingi mais faki boyebi likambo wana yango très bien ndenge esalamaka baporte bapapa Nikita plafond wana mpe bapesaka mpa na bango na bapapa boyesa na bapapa yandi oyo protocole yaka kotika biso papa alakisaka yango ndenge wana message ezali papa soki toluki yango tokobimisa yango ndenge ye moko papa ndenge alingelaki yango ifo esalama message ezali papa merci papa toyoki bien songi bange soni salabalat batobia bazali te na Yerusalemi ya kala o bazosaba songi banani ngesoni salabalati na tobia bazali te bolakisa bango misapi wapi bango awa bazali wapi bango bamelami na bango mpona lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kambaye Bazenoye Yawe okolimbisa biso yambo totonda matei ya makasi tozwi tolobi papa limbisa biso tangu tosalaka bilanga tozalaka na banguba na madeso yambo ya kolona yango balongolaka babifwanga c'est-à-dire oyo nyonso ezali keza nango na tina te ekobota nango te balongolaka yango mosusu babwakaka yango mosusu mpe batumbaka yango papa bangesoni batobia na basala balati oyo bazali nano na kata lingomba na yo ndenge osengelaka yango epai ya papa mfuma longo papa mfuma mbanza ke okosala na yo na bandoki te malgré yo moko olobaki yango ke bango baleki makasi biso pe papa pesa biso kaka makasi ndenge opesaki bango tokosala na biso papa bifwanga nyonso wana papa soki moyen ezali longola kaka papa limbisa biso longola tosalela yo na kimia papa na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela